Là, c'est la pression de Daddy. Daddy bien concentré. Dieu merci. Dieu merci. Bon. Là, il est bien concentré. Comme ça, les lots vraiment dans la c'est de ma ça sera très difficile d'entrer à l'intérieur parce qu'il y a conseil de ministres. On va faire ceci, on va s'arranger entre nous. Et à Canada doit entrer à l'intérieur. On va juste le voir, mais quand la presse va entrer à l'intérieur, on va exposer les ministres. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi à conseil de ministres. Les ministres sont à l'intérieur pour protéger vos caméras, pour vous faire protéger aussi. Ça sera mieux de prendre à distance. Lui, il peut entrer et puis il peut permettre au binôme de se parler d'accord. Les professionnels aux à la porte hier on s'est le droit à Outi à Zoya est-ce que nous avons des Malibana. Je crois que tout le monde déjà les images il y a l'intérieur, il y a le stade de partie. Ça sera très difficile parce qu'il y a conseil de ministre. Par rapport à la cérémonie, mais on côté. On fait le compte à tout le thème, mais les petits votes, on voit bien que.
nzela nano moko moko star na s'il vous plaît, s'il vous plaît, Nabi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nzela ya kotana musika mapusana mpe boye kasi otya basumu te apusana boye azoya okamera eza kuna ezongaka kana yebi nanga makambo na bino te oza pano eza pano etalika te soko eza pano eza na ofite te na olia te parle to filmer moi caméra Parce que Ibrahim est chef, ça stade. Comme toi. tokopusa bango pourkoi tokopusa bango ndenge nini bopusa bango Masalonga liboso. Il y avait un micro. papa zanga mopanzi mpo baninga bazamba nani C'est ça, micro. Pesa micro. Pardon, pesa micro te. Congolais, le 24 juin, événement billet déjà vente na ngo esi ebandaki tokopesa baprogramme wana nyonso mpona koganye ta bino moko bozomona ndenge ezolekela awa vraiment attention attention voilà billet déjà esi ebandaki ngai naza père spirituel ya bagolwa eza na bato baza mieux placé mpona baprogramme wana bakoya kopesa bino programme lolenge makambo ezokende déjà plus de 32 panneaux oyo ese emataki déjà mpona concert ya le 24 juin ozala na bino tranquille bokita mitema bacongolaise nyonso nga moko déjà esi na kiti awa naloni déjà biloko bacongolaise ke le 24 juin événement moko ya cible ezali awa billet déjà vente na ngo esi ebandaki tokopesa baprogramme wana nyonso mpona koganye ta bino moko bozomona ndenge ezolekela awa vraiment attention attention voilà billet déjà esi ebandaki ngai naza père spirituel ya bagolwa eza na bato baza mieux placé mpona baprogramme wana bakoya kopesa bino programme lolenge makambo ezokende déjà plus de 32 panneaux oyo esi emataki déjà mpona concert ya le 24 juin ozala na bino tranquille bokita mitema bacongolaise nyonso nga moko déjà esi na kiti awa naloni déjà biloko ngai moko nga moko nano liboso nga moko yeli mosusu aza te ngai nawe azolanda nga na nsima moïse mbiye bagolwa naza déjà na kinshasa bozala mobilize golwa nyonso ya tous les 24 communes golwa nyonso ya province matisa banderole na yo en privé matisa pano na yo somba polo na yo parce que toza na bapolo communal bagolwa bazolata bapolo na bango oyo ya kimbanteke bazokoma bagolwa ya kimbanteke ya njili bazokoma ya selembau ya partout golwa azala mobilize lala pongia babebe le 24
invité na yo tout monde a quand même na ba mariage tout monde a quand même na bibembi même tant que na ko somba tombo pour na ko tande ko na biso to yaka ba monter to cheye il faut tout tinda ba pour que na ko tala isika ko tande ko na biso c'est ça il faut faire à sali mais na moni mona moko ya ndundu ya Kovo na niveau ya Belgique soki ba benga ke soki nani Badinga. Mais avec auquel micro pour ça micro. Badinga. OK, c'est bon. Il y a Fasimba. Badinga. C'est bon. Naza pona nyonso pona répondre na ba question nyonso bokotuna. Musala on yaki na sala et si na sali na silisi yango. Ok. Bonjour les Akanda. Bonjour. Oui. Les gars qui déjà posent la question. Autant la chaîne quoi. Bonjour. Portez-voix. D'abord, on appelle Sina nous presse binonio sur Boza Awa. On appelle Sina merci pour la considération et respect au Boza la Kanamo envers Ngai. Muyoki na musika mbele beta miete dadilité ya Kanda. Mutakala na nkolo un contre tous frappe na le frappe na retour. Azoya ko visiter stade des martyrs oyo lelo et kangi actualité oyo zo ningisa mokili mobimba oyo Kinshasa mobimba partout li solo ezo betama tina ba province. D'abord na pesibino merci na banza été nazalaki te nazalaki libanda mboka grâce à initiative plus OLK et pas ya maman Olivlembe Kabila na compte ya fondation na bango ba sepelaki été Bame Mangai na mikili ya poto na Turquie et ezalaki pona ngana koko lobe ezalaki ete nzambe nde mutu asimbaki mama wana ambe mangana mboka wana ko musala ya kosala ezalaki ebele awa na République ya Congo pona stade ya faire ko la geste de Nias le pas de moto yango pona le 24 juin et permettre na zwa biloko nyonso oyo na zibino moko bomoni musalo na uti kosala bamemaki nga na Efeze ezali soko tangi na kati ya Bible okomona parti moko ya Bible bazokoma Ephésien na uti ko visiter parti wana oyo Mama Maria mama oyo mokili mombato yebi ye mutu abota Yesu Kristu avandaka pe kuna 9 ans et basali ya Nzambe belé balekaka wana pona kote ya sango malamu tour na nga awa na eko beta pamba te eza ya pamba te ndeko na ngai bolanda nga bien na loni biloko moko awa extraordinaire na yebisi bino vérité pour na faire regola le padre Jésus de Nias moto ayambo bandeko na ngai to sala attention
nalobaki mboka au Congo bato bakotelema babandi kofunga faire la geste de Nias bakokundama histoire ekosila lokwa tokundi mwana mbwa nayebisaki bino lelo oyo otela na ba télévision ce qui va permettre ngana tanga même bakomo na kotanga pakistanais achaka munoko na faire gola abete loko eyoka na lisuna mboko wana nazo ebisa bino basali featuring na Gez Mawete oyoki songo ebeti papa na kosa yote na yana biloko na nga nyonso epa ya faire gola jete Nias le pas de moto yam biloko na loni awa lelo na stade oyo aza mobali ya tembe soka tie makolo na ye awa na stade de Manturo na ndenga mabe ndeko na nga tozokunda bibembe eloko wana matie tozokunda bibembe tozokunda bibembe na loni biloko moko extraordinaire na tango akala toyebaka ete soki mati ezobetama awa bolanda message na nga bien bagolwa message na nga bien mati ezobeta tozokunda bibembe na lukunda bibembe eloko wana matie tozokunda bibembe na loni biloko moko extraordinaire na tango akala toyebaka ete soki mati ezobetama awa bolanda message na nga bien bagolwa bolanda message na nga bien ezalaki soki mati ezobetama awa foto kende koluka ya edingwe moto na ngenge mpona basekret ya stadi oyo na uti koluka edingwe nalobi ya edi le 24 juin faire la geste de Nias les padres aninga beta stade de Marty pesanga secret ya edi ayebisi nga boye nga biloko nyonso nzoto eselembi nakokoka lisusu te apesi nga makambo na ya nango awa na stade de Marty biloko nakundi awa nasali mélange nasangisi ya bakretien ya bamisilma nasangisi bokoko ndeko na ngai le 24 juin okito mata na yebi bato bazotia bakali papa nzamba uti kolakisa nga message moko awa mutu azo combattre stade de Martyr oyo bandeko na ngai aza na couleur ya mwindu aza na couleur ya pembe bobimisa bafoto na ye nalobi bobimisa bafoto na ye aza na couleur lokwa bendien aza na couleur lokola ya bendien mutu azoluka acombattre stade de Martyr oyo e nakoyebisa bino boye bolanda biloko na zoloba bien toza na bino awa na Congo mutu nyonso na Congo abotema na mongongo ya bien soki akimi poto te liwana ezalaka na miniti ya kotanga tozalaka na pepe kale awa mongongo ekotisa ye mabele madilu mongongo ekoti ye mabele stade de Martyr bande bandaki fere gola aza kombati makasi bazoluka likambo moko ya mabe na nzoto afere me bokanga date ya lelo soki stade de Martyr oyo le 24 juin ebeti te nanga na fere tolonge bakongole tokomi baugande nayebisi bino natemai na munoko te tokolonga bakongole lokola ye aza kongole yoka nayebisa bino eloko bazoluka wana mboko oyo Jackie Chan Fandang commando soki ba privilégié bango ba beti stade de Martyr faire beti te bakozonga mboka na bango na bambasu nazoyebi sabino vérité moi je suis Goldberg de YouTube et contre tout frappe na frappe d'abord eloko ya liboso tolingi miziki moko historique ebetama na mboka na ntango na kala ezalaki soki musicien abeti sale moko ya monene tokokutana bandako bazotala yango na batelevizio me lelo oyo bato bazobeta goût ya kotala yango meme na televizio ya koyoka yango eza te me nazoyebisa bino stade historique mwana nzambe mutu nyonso oyebi nazoyebisa bino bolanda biloko nazoloba bien
déjà mingongo ekomi kozika bango na be spectacle minene déjà mingongo ekomi kozika bango déjà mingongo ekomi kozika bango bakomi koluka bakosa maladi nzoto eza bien te déjà mingongo ekomi kozika bango yoka na yebisa bino faire egola za mwana nzambe geste nyonso aza kombati na yebisa bino mwana nzambe nyonso alekaka na facilité te oyo nyonso bazoluka bakombattre ye suka nango elongo ezali omoni stade de martyr au papa mukolo yango bokoloba faire egola oyo banzinzi bampese to bangungi plein oyo ekosalama awa papa nakosa yo te omoni na ye awa naloni bamaladi ya mpese awa naloni bambasu awa naloneli yango mutu nyonso ozala comédien ozala musicien soki oye na esprit ya mabe ozoluka combattre stade de martyr ya faire egola geste nyasi le pas de moto ya yambo papa maladi ekolanda yo yoka siko na bakisela bino mukolo ya stade de martyr ntango ezobeta bagolwa nyonso faire gagner ye siloka ya moto ye nango faire gagner ye te a gagner na loyembo a gagner na miziki aza tala papa pour protéger faire makasi koleka po aza patrimoine c'est-à-dire soki nazomona faire elongolaka nga susi ya madino soki nazomona faire elongolaka nga susi ya bamisicien na biso ebele oyo bakenda batika biso tobatela fere bato ebele bazoluka mutu ya fere ekota na se ya mabele me nakosa bino te bandeko na ngai na wuti na Efese nazwi biloko ya baefésien Bible oyo boyokaka batie kombo na nga na kati ya Bible merci na initiative plus OL kama mo livre mbekabila me nakosa bino te bandeko na nga passage na nga ya awa eza ya pamba te okangeloko nazwi ebisa bino bokoloba liteya monoko na yo eza nganga likambo na lobaki de merci na kati na concert toza na fond na forme na ce qui concerne la forme toza na plein et puis fond eza musique olaka biso nini ezalaki du point de vue forme bokotondisa du point de vue forme obeta musique bien ou bien ezalaki après wana so esali vide bolobaki otoyembi bien tozolaka bino tokoyemba kitoko bokosepela plein pe osekele ya liboso eza mongongo oyo nzambe apesa ye oyo babumisaka ye ya mibale papa na assuré au plein parce que faire egola arataka te nayebisaki bino bizorbi ekotia bango panzi likolo bozoyoka yango te papa bozala na bino kimia deuxième volume ezoyakala te ngai oyo nayaki nasala esi nasali merci na oyo nyonso osali mpo na ngai totika papa totika mutakana na nkolo aza awa nalingi kimia ezala makelele ezala te d'abord merci oyebi place oyo toye lelo ezalaki très difficile mpo nakota awa mais lokola naza moto nayaki na biloko oyo soki nazongi nango ndako ekoluka nga nde nakufa nalingaki te biloko wana epola fo ekundama lelo bakonzi baza awa conseil des ministres eza awa baza na baréunion bakonzi bino moko bomoni banda toyaki ya tokomaki ya soki 7 heures mais naye kozwa maloba na 15 heures eza facile te mpona kolakisa bino ete bagaulois baza puissant gaulois jusqu'à la mort je serai gaulois jusqu'à la mort monde entier ezotala mourir avant musique bazotala bamosusu baza na mwa bainquiétude par rapport ya date ya le 24 juin toti kozala na yo na kati ya bureau ya mokonzi ya molio ayebisi yo nini par rapport ya date ya le 24 juin concert ezali aconfirme ngai le 24 juin concert ezali faire egola geste niese le padre akobeta merci tokende ngai moko nga moko na mitole loso nga moko yeli mosusu aza te ngai nawe azolanda nga na nsima moïse mbili bagolwa naza deja na Kinshasa
bozala mobiliser Gaulois nyonso ya tous les 24 communes Gaulois nyonso ya province matisa banderole na yo en privé matisa pano na yo somba polo na yo parce que tona ba polo communal ba Gaulois bazolata ba polo na bango o ya Kimbanteke bazokoma ba Gaulois ya Kimbanteke ya Njili bazokoma ya Selemba ou ya partout Gaulois sera mobilisé Lala Pongia ba bébé le 24 juin stade de Marty confirmé. Merci beaucoup. Non, wana eza bayinga yende bato bazuya na babiloko na bentention wana biso ndaku nini oyo place nini yozo ya kobeta concert omona ngote eza concert a molili te eza concert a bandoki te eza sika to yeko bomisa bato wa te eza sika o photo yeba yemoko tala artiste aza papa artiste aza responsable fo aya kotala siko ya ko tchaba ayeba porte ni na porte ni oye bomisa ka bato na mikole uti koleka ayeba porte nini oye bomisa ka bato na mikole uti koleka po ya bongisa ndeko na ngai ba porte eza ebele porte entrée porte sortie ndeye moko faire ko na ko lo ba ebisi sécurité na ba porte ne sala kolele na ligne mutu akufa te conseiller le kitoko c'est ça azo sala loko moko ya bien makasi ndeko na ngai ko ya awiza signe faiblesse te fo ya ko tele ska ko tchabate tangu yo zo ni mobala lelo faut que nous la salle au place où yo ko tchabe invité na yo to mona quand même na ba mariage to mona quand même na bibembe même tant to na ko somba tombo pour na ko tchande ko na biso to ya kamba monter to tcheye il faut tout tinda ba pour que nous la ici ko tchande ko na biso c'est ça et nous ko faire la salle mais na moni mona moko ya ndundu ya Kovo na niveau ya Belgique soki ba benga ke soki nani ayi ko lo ba biloko moko boye nani wana bule moneni nani oyo te mwana oyo nani se congolais frère se congolais ça va comme il était bon ça va pour na lelo message yango papa ngana banga na lukinde comme na yete il y a rendez-vous dans le 24 juin. C'est-à-dire Venjora a sengi to yambaye. Maintenant to koti ba réunion te pona ko solo la to yambaye to yambaye te. Po ba Venjora ba koko melise pe whisky aye awa sengi to yambaye. Ba koko melise pe whisky a sengi to yambaye tant on kuite ko sila abaluki libiso. Yango photo kota réunion bien to confirmer to ko yambe ou bien to ko yambaye déjà be miso pona faire. Problème ezati faire gola za mona nzambe mutu nyonso fa lobela ye mutu nyonso fa beta lisolo na ye vraiment on a koye ko loba yango wana merci na presse bino nyonso tata pambola bino.